Anya pesa ngaba beki ya sisi ko yemba wana tiki micro public bambi na pesa changi na kata buisa bolingo na tambula tegu ata bari singa ze boto na ko ya boto te tulba no kana sanga pesa ko bonga siko na chepe $1,500 voilà soki oke na rep na ayembelanga yo leli na not onga na yembi 7 8 9 10 11 12 13 14 15 et ça débat ya fouti héritier a repoussé miel na promotion c'est ça mais miel pe a la sabatuke naza mutanzalate yango 1500 bimaki et puis à la kisi fait que akenda na bokta valikolo ba nota likolo vous comprendre mais pour moi mon koba na 1500 wana ba cheki wana na imati ba miel mbongo na zonga te oyebi ke Robinho sala disque ayemba barumba banze bango beta wapi ba vivant on a compétition to commission number 1 ya ke oleki mokili oleki mboka mobimba ya chiki cha te parce que fallait effectivement ça numéro 1 tolo bango na succès tolo bango na ba voyage tolo bango na beauté tolo bango na olata pona musique nyoso eza ba ingrédient musique to na ba photo vous comprenez parce que ce aujourd'hui oui ça te fallait ta koleka Adolphe Dominguez donc déjà na kolata numéro 1 ti parce que ce tolo ba numéro 1 menani vous comprenez so tourner na nini ta mususu omona ka okale c'est héritier Watanabe qui cartonne yango wana bazoluka kaka ba toucher héritier pour bazala na actualité par rapport que ce totie bien faire égaux à part totie ba fali pour papa muto aza au top na minute oyo c'est héritier Watanabe yango wana sala ki ba miel de son ba héritier aza au top ko ça ba jeter ah bon disque na ye et sali makambo na c'est que muto ba to ba lo ba bo ba na raison te ba na raison 100% Logolo, aza logolo. Fabro maestro. Eh, on l'a telo à makasi Maestro sur terrain a discuté. Mais moellon. Il s'appelle makamuna. Logolo. Ni ba bafana danger. Est-ce que bien le roba si tu vas comprendre tu vas bafana. Ngaba film to comme bafana. Non, ça veut dire que après ça moi c'est des images VIP international. Voilà donc ayemba ye sala voyez vous allez o bela ba fanana yo sara ma parole yo nga se rafali zonge la rumba et vient biso sacle azalaka journaliste qui journaliste sili a commis député honorable qui député sili amere okende na ba droit kuna akoki na yete atikali ka kote para mo akenda pe na mamba droit oui asala ki droit il fallait comme avocat bo wa kokite a otepa tepa ngora a otepa tepa na en entendant aluka cop mususu de même que ya deni vient na biso ki sasanga ngeka tere vie kinois azalaka pasteur asali musala nzambe azalaka pasteur azalaka pote yarati lelo na cher wana eza soko diembe la cop ne ba vient mususu ozara journaliste kuna zo silisa okoma ko diembe la cop donc il y a Denis akomande ko diembe la cop qui pasteur de l'homme le wana neti ba vena biso Zakari ba diembe la cop yo mo tete tonga na ke stade pona ko tala ndenge nini je sais Denis Fabeta oyebi ile bisaki binongo et puis to arrêter dati y a pas que stade pour Fali et pourtant Fali a poni été ni producteur a Fali ni F victime ni ba warrior ba bengi été akei soto bito classé vraiment to tsaina na position azana mokili na ye mokili ya dene za mokili ba Zakari ba baswe eza mokili ya ba biso donc ya mokili ba noko akisasa ba noko azana mokili ba noko donc écarté na kimwa nzambe OK Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'art que vous allez capter notre vidéo.
Bienvenue sur notre chaîne Congo Température TV. Très heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier à travers votre émission qui est présentée par la vôtre Gloria Bongonda, autrement appelée la donna de la presse. Et pourquoi pas neuf à YouTube. Donc abonnez-vous massivement. Là on écrit s'abonner. N'oubliez pas de liker, partagez aussi la vidéo parce qu'ici il y a toujours les actualités. Pourquoi pas de dire un grand merci à la femme qui à sa faveur je suis devant vos petits écrans, ma patronne Maman Rosette la fleur d'amour. Pourquoi pas à Pauline Ngengo, la cadette, la maman d'Adriana. Merci encore à Eric Lumbi Labi qui est à Lyon. Pourquoi pas il y a Willy Moucheni, plus 243, code mondial. Merci à David Olito, doux de caractère, il n'y a pas de comme toi, Balobi. David Olito, l'homme d'espèce. Merci à Inspecteur Miguel Mbongo, des prix Angleterre, et Bobby, Inspecteur Miguel Mbongo. Il y a Gloria Bongonda, pourquoi pas à Jalia Malembatable, des prix Lyon. Comme d'habitude, Gloria Bongonda, elle Rabino toujours derrière l'actualité. Merci les vrais de Gloria Bongonda. Naba conseil, nabino, naba remarque, toujours ba motivation nabino et ça la Gloria Bongonda qui toko makasi donc. Merci à notre équipe technique derrière moi, mon caméraman, Mouzé Abraham. Pourquoi pas à Hervé Bossita Pem, mon réalisateur. Lelo Nazanga Morotier na plateau Nanga Lelo, je suis avec l'homme du moment. Wabi l'homme du moment, Moutakanga Internet pour Nanga. Donc pour Nanga, wana sananga Kinga. Jérémy Yoka de la presse, Balobi, la voix de Kinshasa. Sagesse, intelligence, et Zara toujours Mboka Naye. Le lot aux années, le lot va parler de toutes les actualités. Trop côté en actualité musicale, partout, trop bête à l'isolo. Ah, on a Congo Température TV. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner, beau liker, beau partager vidéo. Déjà, si mon caméraman il est d'accord avec moi, à cause de l'anga, invité dans le lot, Jérémy Yoka, la voix de Kinshasa. Bonjour Jérémy. Ouais, bonjour Gloria Bongonda. Ça va? Dieu fait grâce. Santé, ça va? Hein? Dieu fait grâce. Nous avons sauté, mais merci Manabiso. Tout ça, ba Junior Ngimbi na madame Nema Solange na simana biso to ba Jafar Ambani autorité morale ya on a biso na solo surprise karaté na simana biso to zana ba le boss Alain Pai Singa Pakebo tala cadre kitoko be lupango ne mobimba babite Jérémy Yoka banda lo awa siège na yo salanga makambo donc voilà quoi donc le simana biso nzamba za liboso et puis simana biso atie bato bazana ba force na atie bato ka ba David Olito doux de caractère voilà donc Ozoaé David Olito donc boni déjà nzo za na simana nenga gauche doux de caractère doux de caractère boni muto asa doux l'homme en espèce donc et puis on a vu espèce de sous où ça risque ya solara na chombo Western en plus terrasse va pas Junior Ngimbi mamba chombo zate mamba chombo zate mamba Western zate oh pesa identité te butu pasi ka numéro na te fa chap chap tout et comme na mona bonjour monsieur Junior Ngimbi Inspecteur Miguel Mbongo posta ila ngelo wana fort Inspecteur Miguel Mbongo lendi musika tozana e awa lendi musika yoko twaro na kisasa lendi musika. Je profite aussi de l'occasion avant de ça, celui qu'on appelle Boy Castema Machine, petit frère propre, artiste et comédien monene aux États-Unis. Na pesi mbote. On peut donc comprendre que les artistes et comédiens mais moi ndako. Na bingo so na komono gloire tobo. Petit frère propre. Na pesi mbote pas aux États-Unis d'Amérique. Na peut-être ba body bontolo, ba na États-Unis, ba vient sur la fontaine qu'il aime. Merci beaucoup Jérémy Yoka. Tout côté en actualité na biso Jérémy Yoka to moni pasteur na biso pasteur Denis Lessi. Ya Denis. Pasteur pétage. Ya Denis. Ozo bini sa batu. Ya Denis. Oh, yeah. En fait, Moutou, et ça il y avait un moment et fait na biso sacle, azalaka journaliste. Qui journaliste Sili a commis député honorable. Qui député Sili amere okende na mamba droit kuna akoki na yete atikali ka côté para moki. Akenda pe na mamba droit. Oui, asala ki droit, il fallait comme avocat bo wa kokite a otepa tepa nengona. A otepa tepa. A otepa tepa na en entendant aluka kop mususu. De même que ya Denis vient na biso ki sasanga ngeka ateke vie kinois. Azalaka pasteur, asali musala nzambe. Azalaka pasteur. Azalaka. Pote yarati lelo na cher. Wana eza soko diembe la cop. Oh. Ne ba faire mususu. Ozara journaliste kuna zo silisa. Okoma ko diembe la cop. Oh. Donc il y a Denis
akomande ko diembela ko pa ki pasteur de l'homme le wana neti ba vena biso Zakari ba diembela ko yo mo tele tonga na ke stade pona kotala ndenge nini Jésus de Niès Fabeta oyebi na bisaki binongo et puis to arrêter na y a pas que stade pour Fali et pourtant Fali a poni été ni producteur a Fali ni F victime ni ba warrior ba bengi été accueilli tandis que moi j'étais contacté par la maison de production et je le dis toujours vous comprenez dabino boza bato boza derrière stade de Martyrs à faire rigoler les padres ce que gozala ngai kar ba émission de to sala kana boye na pesa ka idée maison mo production ça libanda mboka et apprécier idée ba vani na conseil na bango ba délibérer ba bité lokola idée ou te pa ya muto muto osala ngo bien ezaye ba contacter ngai ne yango na kenda ki stade yo ke sani na stade kende kaka Zakari na compte nini faut bengo il faut benga yo tam tu na compte petit frère ne ka fa ba boye ko wela on pese ka coup de pouce bon l'homme de Mkolo Tchatcho. Alors, quand on va présenter, ceux qui n'ont pas pesio, ceux qui n'ont pas bengioté. Il faut bengat. Dans un clin d'œil, on a benga qui était ma wele. Mikolo fallait composer tin 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 yaka a osangote. Mikolo dit qu'à bengate. A bengate. Ce que on tape le téléphone, a bengate olali. Kasa obanga po benga ezaka moni stade wana. Ngam na fasona ki yango moni ya linga sama kamne yimo. Na batu na yi. Ba vrai. OK. Abona ye bato lobi na tongo. Oh, ngam na fabrica qui on a façonné. Te balo basu bongo te. Et comment ouais ba comprendre. Après comme wana mutu na ngai buko to kuta to gangelana, après to solo lité. Et ça qui on est on va changer qui langage à propos ya ouais ensemble. On dit siko bilo so solo bango musika, oli na zo ya ki sasa de la fora na kin. Soko lo ba trikenga et ça risque. Donc na soignera déjà pour mon ma lemba. Pourtant mon bando soigner, mère na parler ma pata lo ba de la finda. Donc, nous sans esprit. Voilà. Jérémy Tozonga na liso na biso ya pasteur Denis Lesio azobimisa afro. Ya Denis. Afro pétage. Oui, benga ekando bengi ya Denis. Ngalo benga na ngai pasteur parce que tu es baye déjà kana ki pasteur aka. Bon, a changer de cop, na bientôt pena faire comme artiste et musicien. Oui, biki. Nazolela. Ateli ko filibaya. Na posa na communauté sofa oyo kapeta jango. Eke mabe. Et puis que ko ningisa pemboka. Ko kite. Ningisa. Et ça likam. Po niveau moi azobine lango, po siko niveau mabanga. Fait boa ngai. Boa libanga. Bino te boko mo lela mabanga. Boa déjà héros. Po libanga ya pétage. Et qu'on appelle libanga disque mo boya. Vraiment. Vous comprenez? Libanga na pétage. Il y a Denis, Rolia déjà là libanga, il y a après Denis fait ça disque. Il y avait boule. Jérémy. Boko tika mamba mo. Ouais, ça indusa. Nga siko disque nanga na ya koyemba te. Vous comprenez? So na bilila kena mama koyemba usenga na benga ba manda chante, na benga ba faire gola, ba ya koyembela ngai. Mais na sara pas moyen te. OK. Peut-être ba ko sara ngo par amour. Mais nga sikoyo na odusola na musique ebetanga on sa jalelo si on pona buako na kati wana jalelo na kati ya musique jalelo na kati ya musique na ezalate mwana mama tala matoyo balaka taka danser na kati ya Congo ba prêtre ya solo ba ebazo mo eloko ba yebi elamba ba vanisa masala ba bani yeyo Junior Ngemi, mobali ya mamas. Non, ok, ndika boso lota. Nakata jalelo. Nakata jalelo, sko jalelo. Nakata musique ebeta. Ya bule boyi bonte. Idéologie. Idéologie. Bon, atapo yibi, est-ce que ça ngo bien wanga? Pona jalelo na lika batu tout. Batu bazo senga babi clip ya Afro pétage wana ya Denis asala ngota na ba sud africain. To sala clip atana kati ya piscine po niveau eloko wana na ndenga zo binela ngo wana. Et des gars. Peut-être Joana et qui est bien en termes il y a Yangwasuma en termes il y a buzz. Mais si quand il y a des nids est-ce qu'on va tout bien gagner il y a tout le monde à passer par un zam bezapi. Ah beza bat par un zam be ba obinango. Abi ebina mana mokili na l'église na bango. L'église na bango. O église nyoto ngabe église a précisé te. Abi kana l'église. Yo moni pene église ba pasteur ba se respecter le roi ba pasteur na biso le révérend John Moponzi. Nze mona beti.
au moins pendant l'église bato ba se respecter quoi ba ministère à combat spirituel ou n'est pas ba maman Hollande pourquoi ba pasteur Kakenza Albert Kakenza on va faire sur Albert Kakenza OK le coup là n'était pas ba Moïse Mbi et Betty OK l'église le quoi ba tu écoutes pendant le quoi ba tu quoi ba Mike Kalambai évangéliste pasteur Mike dimanche le pasteur nanga José Kabengele ba pasteur quoi ba José Kabengele l'homme de fées vous comprenez na nguyo nzambo salele ningona akamati nzembo ningona abetsa ngo dimanche na culte les gens nzembo to suka na ba bar na ba boîte ça moment chaud donc noko atika nzambe na minute so to bito placer pasteur Denis Lessi to rotsaye na ba qualité nini na ba na place nini pasteur Denis Lessi à l'instant pour l'instant so to bito classer vraiment to tsaye na position azana mokili na ye mokili ya Denis za mokili ba Zakari ba baswe eza mokili ya ba biso donc ya mokili ba noko akisasa ba noko azana mokili ba noko donc écarté na kimwa nzambe en fait pas kimwa na nzambe pour biso tu ba na nzambe mais écarté na ki pasteur ya Denis et ça comme noko ya kisasa azana na mokili ba vena biso ba Serge Kayembe ba mbiaka on dirait comprendre na ekop ngonde mokili ekende ya sala la business atika ma nzambe officiellement atika ma nzambe oh wana lokola ezana mwa 3 bato ba ndimaka yeba yakana badimi na bango nakenda nanga oteya bango mais cop nanga et comme déjà côté wa mokili et puis batimbisi cop ya internet na baken piana atimbela ngona ba Jérémy Louemba batimbisi cop internet akotane mokili yango comment on est lelo na Kofi Olomide on dirait les autres qui est vraiment bien té par rapport à Badi té ba ça loté a umela té a solana mo pao ye a umela na rankine té ya de na umela na rankine té asa moto wa lukalar na ye ana posa pecha kola mwana kola kitoko paliza kimia azali mta rankine té via zali muta ba ane badeli ba pétage kaka pété na ye après ya pa pa ya moto na eleki nango babanda kalati vraiment d'abord il bosso si je me trompe ça pour pas mabika asenga libanga wana te asenga libanga wana te libanga tu basenga te mutunde a osala plaisir na mutu oyo amoni ke okende bien to alingi a soutenir yo ozo comprendre merci beaucoup Jérémy Yoka to kota na deuxième sujet na biso lelo to moni héritier watana bena frère na Miel de son oyo kende vraiment bien te par rapport ya ba propos bazo tenir l'autre moni mamba bambongo ekomi ko s'afficher na média to moni héritier watana be abimisi $1,500 ce qui Miel a sali ce qui Miel a embi nzembo na ye o batu ba ye so mutaye nzembo a Miel atela kiango ba journaliste to monaki to moni pe Miel de son abimisi pe $1,500 ce qui héritier sali vocal il a fait rigola a payé 1,500. Bon, moi je pense que ça débat pour nanga et ça débat m'a pété. Et ça débat a fauté. Héritier a repoussé Miel na promotion. C'est ça. Mais Miel peut alors que ça batouke nasa mutanzalate yango 1,500 bimaki. Et puis à la qui c'est que akenda na bokta valikolo, ba nota likolo. Vous comprenez? Mais pour moi mon koba na 1,500 wana o bachaki wana na imaze ba Miel mbongo wana ezonga te. Maman et pas Zakari et pas Jérémy. Boya penana la wana. Na yebi yango makasi po ngana yo kandule. Te ya kalate ya maison. Na lo baba nzembo miel. Na lo baba nzembo ya miel de son. Banzembo ya maison merte. Ya miel de son. Mukolo ba yela nga 1000 wana ezonga te. Et puis na posa nango lundi musika. Bien sûr. Dimanche ou bien samedi, le l'autre journée. Le mercredi. Mercredi. Donc à talobi jeudi bo benga ta vendredi donc ti dimanche. Na kati wana dimanche. Mais lundi ça moi passe. Côté Moussouba bimisi Miel faible par rapport que muninga tseki est deux filles, il y a nzembo na ye mais comment ya kotaka ya faire école tandis que yemo pas à musicien. Chanteur. Non, je pense que peut-être moto lo bagi bongo comprendre te. Miel taka lo bagi bongo a tenir compte na vocal la motuté. A tenir compte na note o ya sali. Quand même ça vocal il y a Jésus de nuance. Miel a sala ki on a note boko boyi. Nde a 5 héritiers na on a note wana. Mais biso ça ka tsamoka peut héritier pas un grand chanteur. Miel a un grand chanteur. Héritier pas un grand chanteur. Voilà et ça débatté. Mais
ce n'est pas que miel azangi vocal ton c'est moment à ça avec exercice ma casse c'est belé na après ça moko écoute ba vocal na référence ah bah mais hier moi à ça c'est un peu compliqué aussi mais mukoloka ka ba koyela ngala rwana na mona même masara ken piana acheli ba BG banda $50 ba interpréter ba BG ba yebiti muturanga BG banda comment koyeba banzembo ba miel te écouter la musique. Koyoka musique ba yoka mutu tout. Yoka ba ngai ndena za bosokuta. Je salue Mayo Jaune. C'est un artiste congolais, Arnamiki la poto. Maintenant, asali disque na ye, fo yoka niveau so yemba. Abwaki makamutu danger. Ngai na banzembo na ye. Donc ngai na ye ba banzembo bato ba yebani bato yo ba osa musala. Donc soki yo oyeba banzembo bato ba osala musala bien. Ya bien. Parce que so bien banzo bato ba yebani za ba fali ba faire tandis que bato musu batsaka lito et pas bato nanu ba yebani te mais o bossa musique bien. Très bien au brossant au kitoko. Bato ba yebani ngaku toza ko bato ba yebani sous makasi. Elle bona ki pa bango te. Ah bon? Oui poani. Poani. Oyo ke kaka. Oui bi ko sa ne ka elo. Ba imposa biso. Mutola Jésus de nuance yemo de sa promotion. Ana bossa c'est la publicité mingité. Mutola fali poupa. Yemo déjà sa promotion, la promotion mingité. So abete logo ne oyo kangu kaka. Donc attends lukité. Mais nga so la so bi o garçon mo boye. Arana lemba. Asele on mo boye. Nga pena na okota na yoki. Mais tandis que batebele ba pesa chance wana te. Te ça mabe. Parce que obi pour nani. To ça na mboko bat balanda bat be intérêt. Fallait aller na succès na profiter na simane. Faire aller na succès na profiter na simane. Yango boni el moko vera biso zakli. Atara faire obeta tolo. Na ba petit wana ba dani wana. Oui poni. Poni. Abandana bango to ba faible. Vous comprenez? Vraiment. Tango oyebi débit ya mutu. Bon sauf que congolais pas en ba complexe na ye. Mutu so so yebi que yo yebi oyeba ka faiblesse na ye. Nda comme l'homme fort. Comme la posa bateau ba yeba faiblesse tété. Ça aussi c'est aussi congolais. Mais moi je m'en fous. Soki olingi soki ongo laksanga ke ngade na yeba faiblesse na yo tango bando so moi puissance ngada ozapime noter. OK, on souffrir musika na succès no. Ya solo. Tala. On souffrir. Jérémy, on ça succès mais on so continue so ko ba ah. Est-ce que après na yebani? Bon, John Deni a ça. On va douter la succès non. Merci beaucoup. Jérémy yo kaizana batu mususo bazolo baki. Miel de son a fabricage pour l'instant. C'est héritier Watanabe qui cartonne yango wana bazoluka kaka ba toucher héritier pour bazala na actualité. Par rapport que ce totie bien faire ego la part totie ba fali pour papa muto aza au top na minute yo c'est héritier Watanabe yango wana sala ki ba miel de son ba héritier aza au top ko ça ba jeter. Ah bon? Disque na ye et sali makambo na. C'est que muto ba to ba lo ba bo ba na raison. Te ba na raison 100%. Héritier a un succès. Disque na ye et sali makambo. Fabrigas Maestro sur terrain a un disque te. Mais moellon il s'appelle makambo na. Lokolo. Nini? Lokolo. Lokolo. Biso to sombo akecha bien pour nzembo wana. Ah bon? Lokolo. Lokolo. Ça tango bina, il faut présenter un sketch. O chango na nenga boy. Lokolo. Donc na position so rochela yo chaka. Esa présentation sketch. Yelo ko latali chaussure mokoto. Lokolo. Aza lokolo. Fabro Maestro. Ola telo makasi Tenga ki pa mamona te. Oza mambo Ben Ngombo Japon. Ya solo. Ben Ngombo Japon na pesi mbote. Donc voilà blague te na ba wagigi wo na nenga lumba chim tala tsapso wagigi wo. La bière des stars. Au fait la takuna Adolphe de Miguel la takuna. Comprendre déjà que Adolphe de Miguel balata wana. Ba papa wimba. Donc c'est un peu ça. Sikoyo album héritier et ça makamnango. Fabrigas a sala ba tube ba nzembo OP et ala ba succès ya danger. On va tourner Fabrigas aux États-Unis. Vous connaissez Simbi? Poani. Et Simbi là depuis 1900 Yamado. Ba lelo mbela betara kala. Ba nzembo bela betara kala. Ti lelo. Fabrigas sur le photo respecté. Ah bon? Azam mutu a sali ba œuvre na kata mboka. Atiki ba archive. A sali atiki na noté pas ça. Mais ça déjà na ba archive. Aza déjà na ba archive. Au moins ça na bato yo a beta musique. A ça appelle succès.
mais en archiveté. Ça dit, que tu as 2 ans après, tu as souffrir. Bato wana neti banani na musique na biso baza to bando protéger ce ko bato po bato comme yo ko beta trop te beta pembe yoka te bato e apa mo yo ko beta trop ozo comprendre to bando protéger bato ah to na mambo pembe o yebi ke Robinho sala disque ayemba barumba banze bango beta obi par exemple pour que na bato tout na suki wana te baksata moko na baksata moko o yebi ke ateto tika to te pembe ba master bazali aza mamba ba master te mokili e komi bongo po bato ya kobolela totala na souffrir na téléphone do yondimi yoka ngapero yoka yondimi ondimi obomba no vérité bimisa mensonge eza mensonge te na oui mensonge te na lobi wana na suki ngande na suki awa na bongo déjà Robinho aza pe artiste musicien na biso ça peut fierté musique na biso mais tant on déjà ça la fierté musique ça c'est vrai ça fierté musique na biso mais na ba couper décaler ceux qui na ba benga ngoni ba décaler ko po abeta ba afrobeat ya benga ye mo benga ngo ba afrobeat benga afrobeat benga ngo décaler eza de ndomboloté eza ndomboloté ya ndomboloté OK on s'en comprend so musique wana ba sala wana ya pas musique à l'éloté en fait eza musique ya ba on babandi yango te pour les autres comment on kanisa on dirait ba jo babanda makambu yango mais la génération o mutabanda ba mona c'est Bill Clinton on s'en comprend asala nga ko botara ba trosika bori na copie na sala la bino Bill Clinton c'est libre de copie ba kurienu mano hey wo kurienu mano resta le comment mutu ba mutabanda français mais baza vérité ba bomba ba tu baza mitia mabe on s'en comprend sans papier. Il a créé le monde, pas trop compliqué. Vraiment. Il crée les cieux, il crée la terre. Il crée les animaux, pas trop compliqué. Mais l'argent est à Paris pour nous diviser. Avec l'argent, on a créé corruption. Aujourd'hui, sans pognon, on ne peut rien faire. Sans boulot, tu deviens diaspora. Sans argent, on peut te ridiculiser. Hé, maman Mounoué. Na oui. Ah, vous avez français, mais ok, hé, maman Mounoué. Donc c'est la promotion de notre langue aussi. Pourquoi Bill Clinton a encore zong sarabiso na ba image ou abimisi la rabiso te loro ni ne pour ça que lelo atika la silence ya ten belé boy tandis que mta banda ba marambo Bill Clinton a zaloka papa chéri ya génération na avant d'asko likolo otala ça fait 11 ans 12 ans papa chéri ça ana discuté maleki ba tout abeta ba conserve $100 ba kendaka eza podium etondaka na dollar et comme le roi tapis à dollar daka podium BCBG aleki ba tout mais abimisa disque te Bill Clinton ana posaté abimisa disque pas prouver ba tout que yende makitonge te pas bon ça derrière ya sala déjà mazo o sala ngana na vitesse avance te ça dit ma bo sala wana bila sala ngo on se comprend donc il faut kolobaka vérité mais il faut aussi savoir mettre un peu de l'eau na 20 pour ne pas léser tout le monde. Il y a tout décidé, tout temps attendre ba comboter na ba côté ba frappe. Na frapper yo mais yo na monter o yebike o nga. Que on archiveté. On archiveté. Vous comprenez? Les lots sont vendus awa. Mutoro la Dof Dominguez. Ana ba voyage alamba ya Musaka, alamba ya Rotumba, asalango ya Kalinga, asalango ya Otokisaka bona pipi na mungwa na tomate mbuma. Donc azana banze bolo ba Rocco Martini etikala ana banze bolo ba ururu ta dolo ba hold down ba ururu na ba Dof da ba betangoti natambola watashi nanona akenda nango déjà donc ba Dof ba sana ba archive mutora la coste o kota webikare inspiration mo la wana ba ko ça va jeter inspiration mo sala wana donc inspiration ate basali festival bon en 2030 boye bobeti banzembo na bino so la costa matika ka na tikeli ba kilialinga da ke basi ba kumulela aganya kitaki aganya nai ozo kopana fait rigola te elege bele elege bele ako bana ba vita imana wana nan mama na archive ako yana bino na ba maboko pamba ako chaka boro wana na nya pesa nga babeki ya sisi ko yemba wana tiki micro public bandi
n'a pas changé dans ta bouche boligo ça t'a la tengu ata bari singa c'est moto na koya modèle tout le monde zongana tazanga boligo ai stade comme goyemba ya tikire ka micro ba tabino ba every zali ba bara ba every bali Fali Poupa oh ezebele ezebele ngasora ka trop fan ya talanenga yemaro mosi na yi bafana obike après papa wemba on dirait misembi mosi na lo papa ilokola après papa wemba keba papa chéri papa chéri papa la mère chance yo mozoli comme ça va jeter mais après des prêtres wana à moi que là se tromper Kofi Olomide ouais Kofi Mbappé ali a danger au ko bosana Mbappé GB gros bébé à l'époque donc c'est qu'il fallait te tenir ba 4e Kofi fallait pas Mbappé à danger Aimba bafana danger. Est-ce que le loba si tu vas comprendre tu vas bafana. Baba film to comment bafana. Non, ça veut dire que après ça moi c'est l'image mon WhatsApp. VIP international. Voilà donc Aimba ya sala va être zali o là bafana na yo ça ma parole yo nga se rafali zonge la rumba. Bafana nanga natanga fara zalaki lila na poka Salomon encore yo posa na bafana no na palais akomi mina ba mourir na suka ba mourir na so so na bafana oyo na longola so ko bafana po bafana za fali so na oye mango na tanga so ko mama natura fachi akomi ya yoka Jérémy Yoka la voix de Kinshasa donc vraiment ba Evre Bazar badora ba Evre Bazar fallait na ba Evre mais ba to bele ba chape ba kele na musique ya boye ba Evre zate neti nani baze bele Héritier Watanabe Héritier Héritier na ba Evre hana ba Evre o saba confession intime ba kende na ba confession intime zoyena nukaka Héritier ba Evre ba na ba vocal na maison mère au moins ba to ba héritier bato ba faire rigoler Jésus de nuance bato ba Fali Poupa bato ba Didier Lacoste ba aussi la te ba maestro Fabregas ba aussi la te oui poani bato Fali a sala plus de 50 solos vocaux na kata quartier la terre soit on peut tabanze mo aussi la te kasa récupérer vocal ne mouvant a sangisi oui vocal on m'a dit que dans salaka asalaka asangisa ba cri na ya maison mère kala bon on est salaka succès mondial anthropologie donc ça veut dire que muto wala Jésus de so ba salaka akangisa ba vocal na ya maison mère ana mwana mama na mama baba sia e ko simbate mama ko salaka yoka kolela ya faire gola obe nani na ibane mbula akangisi biloko tu wana yeponzi un jour au se trouver na ilo mo single moto lo mo buye te nga so single nga so yemba fo ba shela mputu ba ko yemba ah bon fo ba chanteur ba ya mengai jalelo siko OK na jalelo OK ozomona donc baza ba to so ba 5 ba plan na bango déjà kala aozo net ba faire ba saba vocal belé ba fali ba saba vocal belé aozo 10 vocaux a tchako na mélodie moko ta succès atali non et betina mo succès 2 ans troisième année à sur 4 vocaux tant le gabara ta sali vocal à ça na rumba a comme ça au générique parce que elle on est kitoko gabana ta tu kuruma est-ce que aïe on a générique gabana ta tu ding 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 gabana ta non ça dit que et simi pour Evreza. Ok, merci beaucoup Jérémy Yoka. To comme nous déjà moi ko kende pena souk émission. Jérémy, les autres moni ya Jackie waza reconnaissant vers frère na Fali Poupa à considérer comme si numéro 1 de la musique congolaise. Bon en fait, eza vie na ya. Eza vie ya Jackie. Il a passé sa vie na ya. To lobani. Pour na Fali aza numéro 1 de la musique na biso Congo. Numéro 1. Et exactement, eza idée ya Jackie. Mais ayote. Non, c'est pas pour tout le monde. Ngalo numéro 1 wana soto tout ça lango et c'est tout ça conférence. Tu vas nous expliquer ba qualité mutu na mutu. On remarquer que
Bah, erreur isa. Côté moko, osa numéro 1, mais côté mosusu comme numéro 7. Côté moko comme numéro 2, côté moko osa numéro 9. Parce que si tu as numéro 1, menani. Vous comprenez? Si tu as nani, tu as mosusu au monde à calé. Parce que fallait effectivement ça numéro 1. Tu as un succès, tu as un voyage, tu as une beauté, tu as une lata. Pour la musique, nous sommes des ingrédients musique. Tu as une photo. Vous comprenez? Parce que si aujourd'hui, oui, ça a été fallu là pour les Adolphe Dominguez. Donc déjà dans le numéro 1. Ah. C'est ça secrété. Dans le Mboka, tu sais quand on s'appelle Adolphe Dominguez, c'est ça secrété papa Mbakenda. Adolphe Dominguez, tu sais quand on connaît mon qui. Bon papa chéri. Papa chéri, on a samba yo. Eh, on a samba yo, on samba jeté. On samba jeté. Pour nous côté papa chéri place à papa Wembate au Tché Adolphe Dominguez. Et papa chéri, il y a un grand prêtre, il y a un Bilamba naïe, mais Mama Bilamba depuis 1900 Wenge, Adolphe Dominguez c'est dans Salaka déjà, ça peur. On dirait l'abandonna naïe. Naïe monsieur. Ah, il va d'abord souffrir. Comment le bela Mama Bilamba c'est papa chéri j'ai bien piano. On a pas le belaté, on va pas classer. Adolphe Dominguez a classé. Papa chéri a classé à danger. Yojeza. Vous comprenez? Mais papa Adolphe Dominguez a déjà vu ou derrière la Tagaté depuis 1900. Depuis l'époque à Zahir, mais surtout on attend à Zahir, tu es pas que Joyo. Papa il m'a à la concert à Wingate. Natikali que nanga def Mama Bilamba. Natikali tout ça ni. C'est autant à Koufi. À chanza pe baloba tout ça. Vous comprenez? Donc bref, et Bichos Toyebike, na matière il y a Bilamba, c'est Talou-Boigné. C'est Talou-Boigné. Surtout que na matière à Oyemba, il y a la plus belle voix. Bichos Toyebike, c'est Ferregola. C'est vrai. Surtout que na matière il y a animation. Surtout que na Mamba Oyemba, la plus belle voix c'est Ferregola. Et ça débat hein? Et côté on a déjà. Oui. Surtout que na côté animation, mon kilo mobimbe yebike, Bill Clinton a gagné. Vous comprenez? Rafat Végédrum. Végédrum, c'est un star mondial en France. On a aussi la budget. Mais devant Bill Clinton, tu sens que Végédrum a roulé là. Et puis, Basala featuring Bill Clinton, Basala millions de vies. Bill Sowa déjà accompagné de grandeur, Nessa Miyeba. Anata Ogangati. Donc, Moutoura Moutou, à sa première, n'a point naïf. Falipe, à sa première, n'a point naïf. Donc, si je vois bien votre réponse, Fali ne mérite pas qu'il y ait la numéro 1 la musique Nabiso, selon à propos. Oh, la musique congolaise. Mobimba. Que Fali numéro 1 na tout. Asa numéro 1 na argument moko. Et côté de Mawana, hôtel peut-être côté au bana raison le pas numéro 1. Mais c'est bimisi so argument mususu. Au moins que comme Feli. C'est bimisi argument mususu. Au moins que comme Bill. C'est bimisi argument mususu. Au moins que comme donc Moutoura Moutou. Mais attention, musique congolaise. Mais il y a chacun qui niveau na niveau ya chacun koloba nengwana te il y a chacun bossa ni que la mboko tozaki na lwambo tabula rochora lo bateka numéro 1 so tabula lo bien numéro e boko lwambo lo bani bon so lo bien numéro 1 tabula lo bani bon soki est-ce que bien na mboko to na garçon moko de Ibrato piana ayemba kadalize peda ke ofandi bedo biro jozo tindi gara âge de kokanti on se comprend. Tout ça, ce qu'on est. Il n'y a pas numéro 1 la génération. Donc, numéro 1 va les belé. Mais, mon tour de télé, c'est que tu as 1, tu as licolo, c'est que ça koufa. Il faut koufa, pose ça sur la compétition, tu es comme papa Wimba. Mate mananga, ezate lokola zaramba. Ben, c'est que c'est wana. Tu as koufi, tu as gagné à Kéopé Manakimi. Mais vous avez vivant dans la compétition. Donc commission number 1, il y a que l'équipe Mboka Mobimba et il y a tchiki. Ok, merci beaucoup. Donc comme inaption na suka, lelo to moni ma ba visa ezo to kan internet. To moni lelo visa il y a 4 ans il y a fallu pour pas ezo léser batebele. Il paraît comme si c'est la première fois que mon musicien congolais a eu visa 4 ans aux États-Unis à Canada. Bon, visa, je pense que dans le modèle, va fêter les visas comme si... Ils normal va fêter, il y a normal va fêter, ils ont quand même mon batat. Mbaté ça la bien, la santé, Mbaté ça la bien, ma mobile, ils ont normal va fêter. Mais
à moins que je me trompe, hein, pour le Canada, visa 4 ans, je pense que c'est la première fois que orchestre Zwango. Je ne parle pas d'une seule personne, individu, mais en termes d'orchestre, et orchestre, je suis à 4 ans. Bah, droit on fêter, bah, droit on fêter. Mais excusez, qu'on soit visa, Mikole Belen Nengwana. Ils ont la liboso, mais pour le Canada, ils ont la liboso, orchestre, pour orchestre, Titina li Campone, orchestre, ils ont fait visa Mboka Bokoboui, il y a 2 ans. Bah, Kenneth va vendre petit vertical là. Bah, Tika va aussi vivre là-bas. Vous comprenez? Donc, bah, selon vous, bah, ça l'ango bazar. Oh, peut-être que boye bien pété, avec ta peine doula, il va ni péter. À Kenneth orchestre n'est pas. Vous comprenez? Bah, ça n'a pas bon, mais n'engé. Basi bongo eza bien makasi pour l'orchestre pour na artiste mais ndé ezalaka au profit orchestre té mais ça l'appelle au profit de l'artiste c'est-à-dire so orchestre na concert net okei so to enregistrer lo mona net okei mais mukola mutu mutamoni ke tomso na malade na beta tour nga moko bukangi passeport wana mabe so ezaka ya mutu mutamoni ke mukolo mutu amoni ke tamu susu nana muturanga moko kuna mikolo apeli na kende na kolia ata mwa eloko na pepe ba plan ngana zonga bukangi passeport wande babi na lobite ke bango ba kanga forcément passeport mais te musique Congo mais ala bongo toujours musique Congo tambola bongo ya on a sengi ezala au profit ya groupe karaté mais ezala au profit ya ba individu c'est-à-dire que oyo pena mbata ya mbasi ambassade a personne président pianga passeport le CG pesa e ba pesi a quelle personne makamna ye pas à la gentil azongi et ça merci beaucoup to comme une na suka Jérémy oyoka kinzembo ya faire ma liberté o ya remercier suka na chant artiste Leli nga na ko bango boze la faire ba conférence de presse té boze na nzembo bon si beta ne touche pas ne me touche pas bimara boze na nzembo. Vous comprenez? Vous êtes dans le zembo. Yo kama lobby kuna. Faire lobby kolela innocent. Et ça parole de tinga na motema. Ah bon. Kolela innocent, il est qui le sambo. Il y a un homme injuste. Ata mati mangengenge. Il y a un monde qui oh yeah, toke bangenge. OK l'eau dans le désert. Bongi sana baninga. C'est ça. Bongi sana baninga. Tant la yoki parole wana, ils ont quoi faire à fongoli na motema. Officiellement na lobby on a TV. OK. Na limbisi Zakari Baba Baswe. Oh. Na limbisi BG Manda. Oh. Na limbisi Bango. Olimbisi Bango. Grâce à Nzembo wana. Ah bon? Na limbisi Bango. Ah c'est touchant. C'est trop profond hein. Nzembo wana. Et ça Olimbisi Bato. Olimbisi BG Manda. Olimbisi Zakari Baba Baswe. Na limbisi Bango lelo. Sincèrement. Na limbisi Bango. Vous comprenez? Na lobby yango parce que la chanson doit aussi Barti c'est beau ça na banzembo ya bongo et be tabiso mitema Olimbisi Bango na ozaka show ba ibi mambasalanga okoki oloba te l'écran na limbisi Bango lelo tala asukoli maboko na limbisi Bango. OK, merci beaucoup Jérémy. To comme nous déjà na suka, tant on a zoro vraiment pour ça roti quoi ils a raté mais mot de la fin on a bateau balingara yo surtout na Congo Température TV. Donc bon mo ba réclamera yo Jérémy yo cadre de la bisoyé à chaque fois tout monde araye na Congo Température TV ba fan na o bazo landa o déjà balingaro mingi baza satisfait. Mot de la fin na yo moi dédicace c'est ça la rappelle bien. Lilo bananga suka. Ya suka te mais te ya suka pour la journal lilo pour émission lilo émission lilo. Ke boyo bangi sanga lilo basuka te ko zape ya suka te era la posa na e ko zape ya suka bon to ka na suka pour na ndé to se émission suka lilo bon année prochaine peut-être retourner vers suka comme et comme émission suka 2020 na profiter na occasion na pesi d'abord mbote avant na lilo basuka yango ya émission lilo na pesi mbote na boss ngimbi Junior Ngimbi na madame Nema Solange Kausa na pesi bango mbote na koko boss na pété celui qu'on appelle le boss Alain Pai Singa Pakebo donc ya tabouina ba chilette ya ko trane carte motia malamu na ye yango ça ke biso to sala pe boy ata ba gérant bola ba bénéficier na grâce
ya boss. Biso tout bénéficier la grâce ya boss. Alain Pai na pesi mbote. Omoni design na place oyo. Omoni cadre kitoko boye apesi biso. Et puis ya ba condition. So ça na posa mpaka sa olia mpaka sa lobité lelo. Vous comprenez? Restaurant Oligra. Ba donc ta poto boyo pe mana bangwa. Na hôtel Oligra. Tout est là. Donc sur Prince Kassavou Boaveni Pozo Éthiopie. Voilà. Mais n'a profité pe na occasion on a pour vendre ça petit frère propre artiste et comédien il y a Bogar Nengona. Il s'appelle Boyka Machine. La PC Mbote. Et évidemment, je salue celui qu'on appelle bon, la PC Batumbo de Nakorama Mohabangate. Bon, on a le message dans Suka, il le basuka Zali Boye. Ba nekoranga ba musicien. Ba guerre to mona micro na ndule. Et qui est bien. Oh. Et ba guerre wana na lela mabe. Et qui est bien. Et qui est bien. Pour ils ont poussé ba ça ba promotion na bango, et poussé. Mais na ozela 1000 balles de tabi misaki pona oyemba nzemba miel. Oh. Na ozela ngo. Na oyemba nzemba miel. Ba bolinga 1000 nanga, tchena pante. OK. Olegela na ozela ngo lundi te. L'autre à mercredi. Tu le jeudi te. Le mercredi. Mercredi. Eh. Le mercredi, il est 31. Et que va lembe wende. Voilà, donc merci beaucoup. OK. Message est l'équipe déjà, le message est bien capté. Merci, on est arrivé à la fin de notre émission. C'était bien moi, votre Gloria Bongonda, autrement appelée la Duna de la presse. Pourquoi pas 9 à YouTube. Donc abonnez-vous massivement à ce Congo Température TV. Dans ce pélaratan, vous voyez la biso ba commentaire, ba message na bino en privé ça la Gloria Bongonda bien pour na royal soso ko pesa bino musala kaka ndenge longo bani. Merci à notre équipe technique et derrière moi mon caméraman Musée Abraham, pourquoi pas à mon réalisateur Hervé Bossitapin. Merci à ma patronne et maman Rosette la fleur d'amour. Merci à Pauline Ngengola cadette la maman d'Adriana. Pourquoi pas à inspecteur Miguel Mbongo sans oublier David Olito, doux des caractères, l'homme à l'espèce, et il n'y a pas deux comme toi. Donc, restez scotché, branché. Comme d'habitude, je vous aime. À la prochaine numéro. Bisous, bye. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température.